Bandeko balandi ya FM télévision mbote na bino toye awa na 4 ya émission na biso mukolo masolo ndenge boyebi mukolo masolo émission na bino to yambela kabino baye bakenda sango baye basala kombo na mboka na biso Congo oyo to betaka masolo na bango toye ba misala na bango ndenge nini etambola ka ndenge nini etambola pona lelo to yambi Dr Chamala Kashala Kongolo Pascal Victor Jacques bakombo lekebele moko ko soso stabino pona nini bakombo Bele Boye, ye azali directeur du programme national de lutte contre les hépatites et aussi Boye Bakazali, ancien médecin directeur ya clinique Ngaliema, yende lelo tozo yamba autaki pe kozala décoré officier de l'ordre des héros nationaux pardon Kabila Lumumba yende toko solo la na ye na 4 ya émission na biso mukolo masolo docteur Esengozali ya koyamba na mukola lelo mbote nao mbote mama boni yo na sepeli ndengo ya mbinga lelo alors na ye ko répondre na mituna oyo kopesa ngai vraiment monter maison dans moto to beta dans les solo ya décoration na ordre ya officier na ordre ya ba héros nationaux Kabila Lumumba ezandeni mais eza esengo munene puisque na kanisa ki que kozala héros ezaka kasoki osokufi à titre posthume mais na occasion yo na découvrir que muto yo azosala musala na ye na bolamu pe na bumoto muto wana azali héros yango na sepeli surtout ko zuango yo moko zotala c'est ça donc ngana za vivant salinga ko tusomo na bangi na lui ça c'est vraiment extraordinaire vraiment. En tout cas na pesi merci na vacances en Mboka na papa président Tshisekedi Tshilombo na ndenge andimaki puisque il faut y andima puisque aza chancelier le grand chancelier ye muto akondima que mutuboye aponama mutuboye apolamate andimaki na mboka na biso spéculation les karamingi etango bakoyoka Tshisekedi bayoki Chamala balobi bautaki côté moko yango ba onié est-ce que bozala ki ebele et puis procédure pour être décoré na nini ezala ndenge nini oui touti côté moko tozali ba congolais hein donc touti côté moko alors la procédure les alignes ndenge nini je pense que chancellerie nationale il y a ordre nationaux azali na ba observation na ba observatoire oyo baza kotala bato ndenge na ndenge bazosala misala na bango particulièrement chez nous je pense que oyo pesi biso mérito ya tozala élu comme officier ezali clinique oyo tosalaki na Ngaliema oyo akosala ba opération à cœur ouvert ya bana et faire en sorte que non seulement basa l'opération pas opération ezali très très cher les ba technique moko très très avancée ezali rare na Afrique alors biso tosali yango et bana oyo bazangi mbongo bakoki kosala opéré grâce na fondation wana babengi Shirpa les alliés association ya ba Mindele chaîne d'espoir Belgique chaîne d'espoir Congo na ba mama moko ba misangisi espoir de vie et donc ces trois ONG ont fait en sorte que bâtir en place ce qu'ils appellent Shirpa les alliés ko salisa banoyo bazali na malformation congénitale donc a botami na ba problème na motema alors ba kokisi koyo ko pasola bango à cœur ouvert c'est-à-dire ko réparer ba malformation ana bazaki nango c'est vraiment une technique de haute alors et salamaki le nazaki médecin directeur na clinique Ngaliema to salaki en sorte que ezala pe ezalaki yangonde mutememi tina décoration wana parce que ça musala munene hein et memi na décoration pe to sali mingi na clinique Ngaliema j'ai été médecin directeur pendant 14 ans c'est quand même beaucoup c'est vraiment beaucoup et to sali musala mingi
en tout cas tosepeli na ndenge mokonzi bakonzi ya mboka ndenge ya mboka etie biso elongo moko na ba papa na biso Kabila papa na biso Lumumba. C'est un honneur inestimable. Vous avez belé ba médecins vous avez décoré? Oui, tous avez une dizaine de médecins, tous avez ba professeur université baza en vie na premier médecin congolais hein, docteur Ilunga ayaki na avant d'être en Amérique ayaki pour na cause de décoration wana tous ana ba professeur Mususu docteur Chiku yende mukolo ya programme wana yende mutu abimisaki ide wana aza professeur de l'université na ba professeur Mususu docteur Jomi asi akufa mais ye mutu alakisaki biso médecine yende asalaki que tozala et puis tozaki na baninga ya Belgique hein médecin na infirmier et puis naba médecin ya mboka na biso notamment le docteur Mouteba Sylvain qui est chef de service ya chirurgie pédiatrique wana na leki na biso mwana na biso docteur Choni hein ye pe azaki wana bango nyonso wana tozaki une dizaine bapesaki biso lokumu wana samedi passé. Vraiment, félicitations à Binonio Sondenge, Bozalaki décoré. Mais mingi bakolo ba docteur Chamala Zalaki décoré, mais bamisu ba éviter docteur Chamala Zanani, docteur Chamala Lazaka médecin, mais na domaine nini, yebisa bisona. Nazali spécialiste na domaine ya foi, mais bien foi na linga les ali. Donc na foie na estomac puis na ba intestin donc ba bengo biso spécialiste dans les maladies du tube digestif. Donc médecine interne mais sous spécialité il y a hépato-gastro-entérologie, c'est-à-dire tout ça la foie, tout ça la estomac, tout ça la pe biloko nyonso ya kati. Voilà. Donc nazaka spécialiste depuis 1985 et nazo salango na ville na clinique Ngaliema pe na clinique Nanga clinique Astrid et donc voilà musala na salaka na mbokoyo ezali ya kotala oyo batu nyonso balobaka estomac docteur nazen estomac voilà estomac moto voilà donc ezali un peu bisalé là quoi hein, parce que absolument parce que batu bazo loba bazo pesa ba signe bazali na ngote akoya koyebisa yo docteur nazen estomac mais ngana koyebisa ngape nazen estomac. Ce qu'on commis pas ya docteur, yebisa ye docteur tala nazako yoka pasi esika boye olakisi. Alors si koyo docteur nde ako examiner yo, nde ako sala ba examen mususu lokola ko tala na kati estomac etc. na simanango ye nde ako yebisa yo que ozali na maladie ya estomac. Voilà. Mais awa to sala kandenge mususu. Voilà. Émission. Depuis quand au sala spécialisation dans la maladie à tube digestive? Bon, depuis 1985, hein, nakendeki en 1980, nakendeki na Belgique, na ULB, na bourse ya gouvernement ya République, na salikuna pendant 5 ans, l'air na silisi na zu diplôme, na zongi na mboka nanga. Porte que nasali savande konanga parce que nakende kunate point na misali sanga moko c'est vrai nakende pour spécialité mais déjà les nazala qui avant que de connaître déjà 2 ans ya médecine et on a constaté que batu mingi baza ko se plaindre car la estomac alors voilà yango etinga na kekuna de 1980 à 85 l'air nazongi nazaki spécialiste na makambo ya estomac.
C'est bien ça. Et puis, après spécialisation, clinique Ngaliema, et ça va m'aider. Bon, l'ERNACIC classe na 1977, na clinique na hôpital général, la Mama Yemo. Donc, Nazaki engagé automatiquement médecin généraliste, la fonction publique, puisque à l'époque, les Rosalaki Kouzwa bourse et gouvernement, il fallait travailler pour le gouvernement pendant au moins une vingtaine d'années. Ça, c'est un. Deuxièmement, j'étais milicien, c'est-à-dire, Nazalaki, l'air Tozaki na classe, président Mobutu, Achiaki Biso, Tokomagi Basoda. Alors, après 2 ans, il y a service, Totikalaki à la disposition et à l'État pendant une vingtaine d'années. Et donc, c'est dans ces cadres-là que je suis devenu fonctionnaire et à l'État. Alors, l'heure n'a sali 2 ans en médecine générale. Maman, il m'a sali 3 mois. Mais le coup, n'a sali stage nanga na Ngaliema, bazaki la première fois bazaki ba stagiaire, l'heure bayoki qui na celle-ci classe. Ke kobenga ngai na secrétariat général na ba Beljoine bazaki wana le bibotin de biso chamala et aya kosala. C'est que pendant les stages au convaincant bango apparemment parce qu'effectivement ça fait plus de 35 ans que naza na clinique Ngaliema voilà. Donc babengi yo ndo keyo bandisu ko continuer. Alors l'air babenginga na le bi OK na kosala 2 ans mais na sima bo pesanga autorisation na kende kosala spécialisation et loko basalaki na kena Belgique pendant 5 ans à l'université libre de Bruxelles na sali musala kuna l'air na silisi ba pesinga ba papier na ngai na zongi l'air na zongi nazalaki spécialiste. Mais depuis lors, depuis 1985, Namataki ba échelon, chef de service, chef de staff, chef de médecin directeur et à clinique. Pendant médecin directeur ou Méli, 14 ans. Médecin directeur, docteur Chamala, médecin directeur ou Méli. Voilà, Nassali 14 ans comme médecin directeur. Et puis, après ça, l'heure n'a changé. J'étais directeur à HJ Hospital, Nazali pendant une année. Et actuellement, Nazali, directeur général, il y a un programme national de lutte contre les hépatites. Et donc, Tozana Bitumba Mounene, il y a ça contre les hépatites. C'est pour dire que maladie Zaka Kestomate, maladie interne, Ezali, maladie interne, au monde, il y a plus ou moins 400 millions, je dis bien 400 millions de personnes, Oyo, Basali, na hépatite chronique. Alors, na 400 millions, il n'y a que 5%. Oyo, bayebi que hépatite Nini. Alors, c'est vous dire que ici, chez nous, en tout cas, connaissance sur la hépatite, puisque ceux qui ont problème à hépatite, ils ont hépatite et donc, tout ça, un programme Moko, Tobengango, Solo, Tokolonga, hépatite. Ils ont un programme national, Tokobandela na Kinshasa. Tobengango, Kinshasa ne peut plus attendre. Pourquoi? Parce que d'ici 2030, monde entier, je dis bien monde entier, et le but que Tolonga Bitumbaya hépatite. Puisque hépatite, ils ont boumabatu en silence. Hépatite, ils ont commis sabatuna ba cancer. Alors tout ça, na pays n'abusons malheureusement, tous alliés un peu distraits, toyez bien goûté. Alors, c'est une maladie contagieuse oui, ou bien héréditaire? C'est une maladie contagieuse. Elle est contagieuse et elle lie à partir du virus mitano, mais surtout virus B, na virus C, et copé sayo hépatite chronique. Mais le problème avec ça, c'est que épée sakabasine T ou très très discrètement, au que le cola aux alliés na grippe, alors que aux yeux maladies, aux yeux peut-être par la transfusion sanguine, peut-être pas tout bio
tonga tote basalio opération na bisturi moko ezwaki na kati ya na makila ya mutu mususu oyo azalaki nango, ou bien okipa ya coiffeur basoigner yo na lame de rasoir oyo ekezukisa mutu moko azala nango baye kosala yo pe. C'est un peu comme le sida. Ah oui, c'est comme le sida. Et puis il y a aussi effectivement les relations sexuelles. Et donc na hépatite wana okozwango pe par les relations sexuelles. Et donc ce n'est pas quelque chose au kobota manango, mais c'est quelque chose que tu vas attraper dans la vie, comme vous dites là, comme le sida. Alors, une fois que vous avez ça, ça peut faire plusieurs années, au koye bate koza na maladie. Et puis, mukolomoko, omoni okaka miswe vimbi, miswe ye jaune, libumwe vimbi, makolo vimbi, bakwe kotala yo, balobi o, ozana hépatite. Ba approfondir l'examen, balobi que au komi na cirrhose. Va approfondir l'examen du sous-sous, va le dire que comme un cancer. Et donc, batuming va éviter. Alors, tout ça en sorte que année où yo, batuming va éviter. Comment faire ne fût-ce que pour les maladies? Alors, il faut d'abord qu'il y ait des alaka. Alors, il faut que les alaka se transmettre d'eni. Na où tu le bawa relation sexuelle. Il faut avoir des relations protégées. Deuxièmement, bah biloko ya tranchant, le quoi bien osaka manicure pédicure, il faut aux na boîte na yo moko pote so basalio ozongisango ok ko désinfectango. Mais oyo bondi makaya bano bazaka nango dans la rue, tu ne sais pas chez qui akindeki ko salango. Alors akoki kozala azokisi mutoyo azali nango azali na makila ezali contaminé par le virus. Alors akosokolango malamu te akoya kosala pa na yo yoan ezaka ba pota ya minene te c'est vraiment limité le quoi finite quoi finite c'est ça c'est rien aiguille c'est ça. Et donc ba pota ya mike okoki ozalango. Alors tu vas attraper ça. Et puis voilà que au cours de plusieurs mois, plusieurs années, na yebi baka moko ya mwana muke na 5 ans azu malaria makile sili na nzoto papa na ye akena ye na l'hôpital balobi kazana malaria ba soigner malaria mais ba moni que malaria est provoquée anémie. Alors il faut bazongise makila papa lobi makila ya bino à l'hôpital te bozo kaka yanga. Alors bazu makila papa examiner en gros 2-3 examens simplement sans faire les examens en profondeur. Bakamati makila bazongisili mwana abiki na malaria, mwana abiki na anémie. Mais voilà que au moment où il a atteint une trentaine d'années, azali na université, tout près de devenir médecin, amoni kaka misonaye komi jaune, amoni libumu evimbi, amoni makolo ezoanine. L'air baké ko sala l'examen, mamoni que azali na hépatite chronique. Ezakami balé B ou C. Nyonso c'est très métakandemo. Alors les luki bayeba et wuti wapi et wuti na makila ya papa na ye oya pesa qui est à l'âge de 5 ans. Et puis quand on va regarder dans de son père, bakokuta ke papa ngo akufaki na maladie wana, mais na famille balbaki nini, ezali bandoki, ezali ceci, etc., etc. Mais ça maladie mo guérissable té? Ezali guérissable. Il y a plus ou moins 7 à 8 ans, ezali difficile pour na kozabakis. Mais actuellement, hépatite B, ezali na vaccin. Hein, vaccin, donc on peut prévenir que à soit maladie. En même temps que le vaccin, c'est quoi médicament, il y a Sika et Bimi, les antiviraux à action directe, et Bimi, et Zali, n'a pas pharmacie, mais le problème c'est que ça coûte très cher, très cher. Par exemple, ce que vous avez un virus à hépatite C, il faut au moins na $1050 pour te soigner avec succès pendant 3 mois.
mais qui a $1050? Hein? Et donc, Yangwana, toujours zèle avec beaucoup de patience. Si c'est mon papa Mokonzi, Alingatia, en route, couverture santé universelle, et que ça, là, que, bon, bateau et basali cotisé, parce que ça ne sera pas gratuit. Bateau et basali cotisé, basoa bassoin à moins cher, etc. Et donc, c'est une maladie qui peut guérir. Mais il vaut mieux participer à la campagne à dépistage, hein? Oui, parce que plutôt tu yebi, plutôt tu soigner yo, plutôt au kokendete au la cirrhose, au kokendete au la cancer. Pour ce que vous m'aidez à développer ma maladie, monsieur. Voilà, c'est ça. Vraiment, comme l'estomac de toko si sous une hépatite, boito yebi mingi estomac des problèmes ezaki yabiso. C'est ça. Awa tozali na batu babinga kaka estomac ndenge utai kolobeza organe moko ya nzoto. C'est ça. Maladie na ngweza la. Alors, estomac babenga kango na français gastrite. Hein? Maladie à estomac. Hein? Parce que l'estomac, ezali organe, ezali place biloko to melaka et kende ko vanda, ce que vandi kuna acide et kangami lambi yango ko lambango et komi pete et kokoti na michopo kuna na michopo nde ba vitamine nyonso ezo salama ezo bima na biloko itoliaki ezo kota na kati ya makila. Et puis, oyo koitukala lokola ba déchets et kobima sous forme ya ba sel. Voilà. Donc ça c'est le tube digestif. Au kolia, les rosa ko mâcher, ba soyi, eza ko broyer, eza ko décomposer biloko yo zolia, alors ngongo et biloko wana et côté l'estomac, etc. Alors, na estomac nde bato bazalaka parce que na Kinshasa na kolo ba la consultation à cause, par exemple, 20 malades par jour. Sur les 20 malades, nous avons 15 qui ont un estomac. Et c'est malheureusement pas toujours le cas. Hein, parce que Nazali a l'impression que pour na Kinshasa, pour na Bakinois, quelle que soit la douleur, place ezali place ozo kapasi nyonso ezali kaka estomac akoya ko ebsayo na yo kaka passe na tolo et puis ekena mukongo et puis na yo ki ba palpitation motema noki mais finalement estomac ezanini eza motema ezanini et donc batu bayebi très bien comment signification lango. Alors c'est quoi, c'est donc les gens se basent sur les attaques d'estomac. Alors si on a les pondous et salibou, si on a les pilipili et salibou, si on a les madesu, ça n'a rien à voir avec l'estomac. Ça n'a rien à voir avec l'estomac. L'estomac va se manifester entre autres par la douleur, effectivement, na toloté, na libumu, na mokongoté, na libumu. En même temps, ekoya ko se manifester na posa ya kosanza, nausée. En même temps, ekoya ko se compliquer na ba vomissement. Et donc, douleur, nausée, posa ya kosanza, vomissement, on peut penser estomac. Alors, maintenant, pour être sûr, c'est que ceux qui n'allaient loko na sanzi. Ah, il y a quelque chose là. Ou bien ceux qui n'azananzala na qui passe. Et donc, il y a des signes qui ne sont pas nécessairement nyonso en même temps, mais ils ont la basi mususu ko la sayo, etc. Alors, muto akoya sayo que nazana passe na tolo. Passe na ngawana ele kaka wana sima et qui kosala passe na mokongo crampe et ça dit crampe mais oyebi que sikoyo voilà tout ça ce n'est pas l'estomac. L'estomac ne donne pas ce genre de choses. Par exemple si vous avez passe na tolo en même temps passe wana ezo kende na liboko c'est souvent une crise cardiaque. Ok, crise cardiaque parce que et que s'accompagner si koyo na paiement mukuse et que s'accompagner la palpitation, etc., etc. C'est une crise cardiaque. Donc qui n'a rien à voir avec. Qui n'a rien à voir avec l'estomac. Un produit non pesa au qui sur meleza au bapé savon estomaté. Et ils allaient en côté. Bah ils abaki si musus.
Mais en matière de kisi na koyeb sayo, na se fermer une parenthèse. Alors, bamsusu akoya pasi na tolo, sikoyo pasi wana izokende na mukongo. Mais c'est souvent ce qu'on appelle une névralgie, c'est-à-dire douleur et outil na inflammation ya ba nerf. Par exemple, ceux qui ont une maladie yo balobaka moto ya nzambe. Hein, moto ya nzambe, ezali zona, hein, ça peut arriver à des gens. Au moni, ba pota ekobanda na mukongo, ekoyati awana liboso. Ba pota wana ekati sakate, ekotikala. C'est-à-dire que ils ont l'andanzela ya nerf. Alors, il arrive des gens qui ont, parce que bazan a douleur na colonne vertébrale et irrité ba nerf wana à cause na la passe. Et comment tia wana liboso mais il a coloqué eza estomac. Alors à convaincre yo que eza estomac parce que le docteur ce qu'on a vu bakisi ya estomac à kobenga bakisi ndenge maladie na ngai esilaka mais bon esilaka siko oye ko sala nini ba moninga na Helicobacter pylori HP voilà comme le sous makamo mususu et comme le cola je ne sais pas moi gagne-pain quoi hein H pylori H pylori quelque part c'est ça examen va ça la pendant des voilà H pylori na estomac ezali na relation comment il n'y a pas il y a quelques années ba mindele moko basalaki ba étude ba monique batu oyo bazali na pota na estomac babenga kango ulcère hein batu wana mingi ekuna pa na bango bazalaka na biopsie soko basali examen estomac bazui biopsie bakokuta Helicobacter pylori. Et souvent, Helicobacter pylori wana ezalaka en présence na bato bazana potawana, pe potawana ezako se transformer na cancer. Yango wana kuna pa na bango, ata pa na biso, il faut poser ces diagnostics là pour te au pesa ba traitement. Mais awa et comme kaka OK osala examen ya makila ba moni ba anticorps. Ba le bio voilà, osalina gastrite. Basali par exemple na sel ba moni ba antigène. Ba le bio osali na gastrite. C'est très dangereux parce que batu bazozo ba kisi bizuela en désordre, ça va créer et ça a déjà créé des résistances, c'est-à-dire que microbes ce qu'on a quoi attaquer comme les Covid comme HP, aux a attaqué, y a développé aussi un mécanisme pour à se défendre à Koufate. Alors, donc, qui soyo ezalaki ko simba pote eboma ba Helicobacter, sikoyo ezoboma lisusu ba Helicobacter est commis résistant. Or, plus ça reste dans l'organisme, plus chez des gens qui ont makamboya ulcère, et qui s'est transformé en cancer. Et donc, il faut vraiment éviter l'automédication, na autodiagnostic. Hein? Toutes les douleurs thoraciques ne sont pas nécessairement ça. Par exemple, maintenant, on a remarqué que depuis Covid, aux alana Covid, aux ala vacciner contre le Covid, beaucoup de gens viennent à la consultation avec des douleurs au estomac. Au estomac. Alors, comme on sait ça, il y a des examens qu'on fait et on trouve que, en fait, ces douleurs-là, ezalité que bazalina mal na estomac, bazalina o babengaka risque. Quelques informations. Risque yakosala ba thrombose, hein, ba thrombose. Et donc makila na bango ezalina tendance à ekangama. Na kati ya misisa. Alors, ceux qui makilé kangami na kati ya misisa, et qui se développer, et qui se détacher, et qui ne simba na motem. Alors, et que provoquer ou bakobenga embolie pulmonaire. Bato mingi bazoya na ba sinya ndengwana, okopesa yekisi akobika, mais le azobi mana ici alobi docteur sikoyo estomac na ngandengeni.
Mais maman, naïbisi au papa, naïbisi que ils estomatés, ils allaient malades beaucoup plus graves. Dieu merci, aux oies qui sont appelés ça qui et arrangé makamonayo. Voilà, malade wana, yangonde zelaki que oyoki que mutoazu Covid, lobi mutuana koufi. Hein? C'était ça, c'était des gens qui faisaient oyo bengaka ba embolie pulmonaire. Alors akokufa directement mort subite comme on dit. Et donc tout le monde que malgré que Covid est l'équipe, il y a encore des gens qui présentent ce genre de signes qui malheureusement confondent signe na gastrite. Alors bon, voilà quoi. Et comment détecter l'estomac encore la gastrite? Ok, donc na lobby, ce qu'on n'est pas un médecin, il ça y est voilà, na yo qui passe quelque part, hein, na toloté, sûrement pas, na toloté. Vraiment, l'idée à l'estomac, ça peut être l'œsophage. L'œsophage, donc place bulo que toliaka et lekelaka. Yango pezo ka ba pota. Yango pe ezokoka, yango pe koki koya rétréci au point que ce que zome la biloko ozo ka ezolekate. Mais ça ce sont des signes que le malade va te dire. Hein? Il n'y a pas que la douleur, mais Azan a l'impression que ce quoi meli biloko zo kangama quelque part. Mais où il y a un estomac, à quoi il sait que ce qu'on allait na yo qui passe ou na sanzi. Ce qu'on allait te na zana ba nausée. Ce qui n'a nzala n'a pas capacité. Ce qu'on allait n'a pas sens. Donc il y a déjà cette relation na biloko ya kolia. Et puis na présence il y a ba douleur, na ba nausée pour ça que sens na ba vomissement. Et donc ceux qui moutazan na ba signwana, qu'est-ce qu'on fait? Tout ça la cahier oyo ba bengi endoscopie. Endoscopie ezali examen moko spécial. Toko koti sa caméra na kati ya monoko, hein, et puis na télévision toko mona kati ya moto, estomac ya moto. Ceux qui ba pote ezali, ceux qui ba lésion ezali, toko ça la prélèvement et toke na mona laboratoire, ba le bi oyo bomoni ezali pota, oyo bosali ezali ba hélicobacter, hein. Alors voilà, toyebi kisini ya kopesa yi. Parfois, se manifester directement par des vomissements de sang. Au moment où nettoyer à 100 makila. Tout est à la toilette, à bimisi basel ya muindu le cola charbon, le cola makala. Batu andenge wana bazali batoyo, bazali na pota na estomac, to na mitiopo et ko milakisa ndenge wana. Voilà. Et puis automédication de les gens te sara mingi na koyoka yoka pa batute to lobi ke nga pesa la ki nga boete estomac. Les gens vont plus loin pour dire que médecine moderne est traitée estomac. Estomac pour nous bien soigné, il faut qu'à médecine traditionnelle, vrai ou faux? Mais il y a un benga kango ba quinoiserie, hein? Parce que la faiblesse, il y a médecine traditionnelle. Je n'ai jamais contesté que ça est efficace, mais la faiblesse nango ezalakate na basigne, hein? Baninga ou basaka médecin wana médecine wana basaka na basigne. Par exemple, maintenant, il y a tout un tas de gens qui, soi-disant, sont empoisonnés. Hein? Ah, nazana gastrite, les nake, baebsinga kamata soy, tiana na verre, ou bomuni, soy wane bando kita musu setikali brûlot, et commission, baebsinga, aux yeux poisson. Poisson ya wapi, ya kivu, akendane na kivute, mais bon, soit. Alors, sikoyo basali oni. Ah, ba pesinga kisi. Alors sikoyo le na meliki swana, na kamati lisusu so wana na che et sali lisusu et le côté. Mais bon, le col vous allez guéri. Point nini oya. OK. Ah, na ekota puisque ma nini yango esilité. Gastrite yango esilité. Oh, ou tu le ba wake ezaki poisson. Ba moniango. Ndenge nini ozolo ba lisusu esilité. Et donc il y a tout un tas de pratiques qu'on fait comme ça dans la médecine dite traditionnelle où ils n'ont pas des examens pour vérifier ce qu'ils disent. Batunyo soy bazali fièvre na fièvre.
parce que ça la malaria te. Okay. Hein? Vous avez la fièvre parce que c'est la malaria, parce que vous avez l'infection, parce que vous avez la fièvre typhoïde, parce que. Mais dans le contexte de la biso vacuna, makambo échangea et pelé. Vous avez la fièvre typhoïde. Tout est la malaria. Vous avez la fièvre te, ok, dans le dispensaire, vous avez la fièvre typhoïde. Oui, si vous avez fièvre typhoïde, combo na kati wana ezali fièvre. Si vous avez la fièvre te, ezali fièvre typhoïde. Alors si vous avez la typhoïde, va changer la forme, va changer. Alors, on donne des antibiotiques aux gens et ça crée de plus en plus de résistance et qui c'est que vous avez sous n'a pas effet. Donc, kolobak nini yaba médecine yaba mindele et si ça gastrite c'est raconter des histoires parce que il faut n'en koyeba et le konini et pesi pasi avant oyeba kisi nini okopesa hein ce ko yeba nanga oyebsika que naza un estomac n'examiner yote na bandi opesa yo kaka ba kisi ya nini mais soko ezali estomac te comme on dit c'est pourquoi ezali gastrite okobela te mais ce qui je ne sais pas moi ezali parce que omelaki je ne sais pas kisi ya ndenge nini et oye komela mafuta ou je ne sais pas quoi ou bien ok ba pesi soko nini so ina yo changer couleur oye koloba que non kuna ba tumwindo ba soignaka ba mide ba soignaka non ça c'est pas correct et donc gastrite ezali inflammation ya estomac hépatite ezali inflammation ya foie entérite ezali tous les mots qui se terminent par it et l'axi inflammation il y a quelque chose donc ce qui oyé pas docteur ozali na pasi kolobate que na un estomac tout est kolobate que ozana gastrite yo pesaka kapasi yé voilà nazali na pasi boye soki na lete nazali na ba nausée pour ça ko sanza ou bien na sanza ka soko na le docteur akosangisa ba puisque ba signe soana ezali nécessairement te kaka pona estomac et kozala pana likambo mususu ou melaki je ne sais pas quelque chose de mauvais etc ozali na gastro-entérite c'est-à-dire na estomac na mitiopo ezali infection à ce moment-là tu peux avoir tout un tas de choses comme des nausées et des vomissements mais yo yebisa docteur et lokonini ozakoyoka puisque yo nde ozoyoka ozalate maman yebsai ou bien mon bal ya zawa na mwasinaye alibi bon dit yebsa docteur non na kondi matin na kozela yo moko mokolo maladi oyebisanga nazoyoka boye maladie wana estomac gastrite foie et consort eza maladie muto ko vivre nango tina suka na ye ou bien eza peso ba spéciali azongi pine normal. Alors l'important c'est de poser le diagnostic hein ndento le bisiko oye pananga on le beau na gastrite bon n'examiner yo na moni que effectivement vous allez un estomac ezali inflammé toté aux na pota ulcère na estomac ezali biloko tokoki ko traiter et style mais ceux qui osa ko négliger hein traitement oye plus tard tokoki kozala na moment moko ezali déjà na niveau ya cancer de plus en plus toujours découvrir le cancer mais malheureusement trop tard et donc il faut absolument qu'on soit habitude ya kokende pas ya munganga ayebisa yo que voilà ozali na boyo ezali estomac ozali na boyo ezali motema ozali na boyo ozali na problème na libelle par exemple aujourd'hui actuellement on ne peut plus mourir de cancer de sein les cancers de sein ça se traite mais malheureusement jusque maintenant il y a encore des mamans qui ne savent pas aller chez le chirurgien il a mal au sein il dit qu'il a l'estomac alors il va faire ses soy na yewana azoko zwa ba nini wa pondu soko na leseli mabe etc. Entre temps
maladie ils allaient continuer entre temps ils ont continué l'air à coquin n'est pas docteur enfin puisque pasteur à Sambeli batu ba komisi nzambe commerçant alors oui n'a pas ça yo ba prière comme ça yo pesanga bonne santé là ça ne va pas docteur endoscopie na yebi examen les généralement ba primo ko moi likolo et en plus batu mingi ba koka ko sala ngote ce qui muto apesi ba symptômes que détecter que non ou ils ont déjà passé à gastrite. Est-ce qu'on peut soigner aussi sans passer par l'endoscopie? Non. On doit toujours faire l'endoscopie. Parce que, vous voyez que vous n'avez pas passé, estomac, etc., etc. Mais en plus de ça, au condi. Vous avez en plus de ça, en plus de ça, au sans-aka. En plus de ça, c'est louche. Il faut au moins, c'est peut-être une gastrite, mais une gastrite qui s'est compliquée de quelque chose. Et donc, il faut que ça là, enregistrement, il y a des lésions, pour y avoir que les gastrite banale, tout est les cancer. Parce que de plus en plus, malheureusement, va cancer les années. Et donc, je suis d'accord avec toi, ça coûte cher. Franchement, ça coûte cher. Mais c'est dû à quoi? C'est dû au fait que acheter ces appareils, ce n'est pas 2 francs, hein? C'est vraiment très cher. Et ce que y a en panne, il faut qu'il y ait na mikilia poto et tout ça, qu'on nettoie qu'on entretenir tout ça, c'est vraiment de l'argent. Et on espère qu'avec couverture santé universelle, mais entre-temps, il n'est pas mauvais de se mettre ensemble, que ça a une sorte de inscription là-bas mutuelle, les alités dans beaucoup, pour pouvoir, lorsque tu as besoin d'être traité, avoir les moyens, parce que au Pesakambongo Muke, vous avez garder un mutuelle nabino. Ça, c'est quelque chose qui s'est fait. Malheureusement, culture nabiso zanini, ngana bela kate, n'a qu'un de 500 bon point tu comprends? Les gens disent toujours des choses comme ça. Mais je suis d'accord avec toi que ça coûte cher. Ça coûte vraiment cher. Docteur Chamala, vous êtes spécialiste dans les maladies des tubes digestifs, maladies oyo spéculation les amingi batubazoye bango mingi penzate et tungisarayo utangi mais batubazoye la rabino ignorance kaka sur cette maladie tungisara. Oui, mais enfin au ponaki que aux la docteur. Oyebi que aux ali na population oyo ndenge balobi kozanga koyeba. Alors soko bandole bazo tunisanga oyaki docteur panani. Non, il faut être conscient, il faut être patient en même temps qu'aux traiter bateau, en même temps il faut côté à bango, voilà, il faut éduquer voilà maladie izakaboye ce que saliboye etc. Makamne bino ya poison wana ezakotia ba poison na kati ya mutu na bino puisque kolobate nani penenanga chakinga poison. Ozomona comment soupçonner bateau alors que il n'y a rien. C'est vraiment une très mauvaise pratique. Et donc tokokyo lembate mais aux alliés un peu découragés na komona ko okozwa tango ya koyebisa moto oso yebise que maman papa malade eza yangote les lazoli batunio docteur bongo estomac nasa na ndengini non tu yebise que eza estomac eza maladie mais le bon moto ayaki déjà na estomac. C'est ça il faut vraiment être patient, expliquer ça aux gens et batumusu bazaka simplement par l'explication. Au moment où le docteur n'a piqué déjà. Vous avez comprendre nini. Parce que psychologie n'est pas et donc, tous alliés surtout psychosomatique. C'est-à-dire que ce que vous avez à souci, il y a makambo mususu. Souvent, les gens viennent avec des douleurs abdominales, nous avons pas sinalibumu, etc. Nous avons comprendre alors, quand Mouto ya koya ko consulter en tant que docteur, yinda ko pesa yo réponse na problème na yi. Puisque alors
ezalaki ebandaki le maman kufaki bayoko ba famille bayaki etc. mais sikoyo soki na bando kanisa makambo ngo ezoyoka libungu pasi patati patata. Alors quand tu vas lui expliquer que c'est peut-être à cause de ça, hein, tel bien, tel moment où le malade et ça la caillou et se manifestaka, et ça probablement parce que ça a pas souci, parce que et voilà que à cause il y a maladie estomac ça souci ou bien bon il y a aussi les soucis mais il y a aussi l'hélicobacter pylori, il y a aussi par exemple le fait que aux avaler produits caustiques, hein, par exemple ce qui aux hommes et la biloko lokola anti-inflammatoire, aspirine, brufen, ce que aux hommes et l'ango parce que yoki mokongo passe etc. Batumusu bazalaka miliango atasan et ça les le côté mais sousou à melia ta comprimé moko ko ça là vomissement a commis ko ça là mais biloko kolia et provoquer estomac maladie biloko kolia et ko provoquer estomac na yoki papa maman mususu le bazo kanga siko yoki docteur na zoko ce n'est pas vrai pondu hein et ko ça la passi toté madesu et ko ça la passi na mutoyo azali na problème na vésicule biliaire. Vésicule biliaire ezali ka eloko yo organo tuzakanango na se ya foie ya bololo boyo atata bazakanango soki o pasoli yango nyama nyonso komi bololo tubenga kango vésicule biliaire. Alors soki ozali na maladie esika wana mayoyo ezalaka na kati ya chose ya vésicule biliaire wana ekoki koya makasi lokola ezali na kati ya frigo esa lokola ba glace quoi hein mabanga. Alors mabanga wana lelo kolia biloko ezali na mafuta lokola pondu oyo bakolama na bambisi etc. oyo lokola baluba te ya mai mais oya hein eza na mafuta ebelo bamadesu etc. maki parfois etc. Vésicule biliaire et que se contracté poté ebimisama yuana et que ko digérer graisse. Alors ce qui vésicule biliaire les ali maladies alors à ce moment-là et que se contracté et que ça la passe ce que les bilo kwa voilà mais ça y estomate mais le ko les amusika na estomate muto ya koyoka pasi wana muto ya zali na constipation. Hein, à ceux qui ne toilettent pendant plusieurs, il y a même des gens qui font une semaine, 2 semaines. Alors, nous sel naye est tellement dur, hein, que alors intestin ils allaient que se contracter pour ébimisa basel, mais le coup la basel les allaient dur et que amerakama est mingité. Alors, contraction wana ya nini, ya intestin et koki ko ça la passe. Yoano le bi ezali estomac ezali estomaté ezali parce que vous allez un problème au merakama suffisamment etc. Ceux qui n'allaient chikwanga c'est faux hein et le cognon sutokolia ezala kwanga we ya balbaka kokanga journée ezala fufu ya makasi ya ezala loso ezanini sokotolier d'abord na estomac bako écraser ngo na acide ya estomac soko écraser ngo nyati d'abord na munoko basoyi eko salango kolembisango ekoti na estomac ba nyati yango soko ekomi sikoyi na michopo ekoya mai. Et c'est seulement l'air ekokoma na muchopo ya munene et bando mata soko muchopo munene ekozwa mai nyonso wana oyo esalaki que eyaki pete. Alors soki ozomela mai mingi te alors nini wana ekozala sous na mai te ekozala déshydraté ekoya makasi et à un certain moment il faut avancer de société puisque ekomi tellement makasi. Alors à ce moment-là, tu peux avoir des douleurs abdominales. Oui, pour le cœur et l'estomac. Et donc, il y a tout un tas d'histoires que tu dois raconter. Il faut aimer ce docteur et banda qui quand
ils ont évolué alors docteur ils ont constipation ils ont stress ils ont estomac puisqu'au benga estomac ils ont voilà et si ko muto a un estomac ko mpekisa biloko kolia biloko na mandolia muto yo azali un estomac ndengolobi puisque to benga estomac to dimakaka muto biloko kolia na koki kopekisa yete nyonso kolia pondu okolia biloko nyonso soki en faisant l'examen na moni ko za problème na vésicule biliaire wana kopekisa yo ba mafuta etc. mais soki za problème na vésicule biliaire ko ni na kopekisa yo biloko kolia ça c'est muto yo azali ko bela estomac la poser diagnostic na kopekisa surtout certains kisi par exemple anti-inflammatoire ndenge na otio le bawana parce que yé akoki ko sala hémorragie donc à cause de ça. Une autre chose aussi, oh docteur, ngai en tout cas n'a pas comprimé. Si on a mis comprimé et comme estomac. On commence à faire n'importe quoi. Parce que nous sommes comme la capsule, nous avons fait l'ango, nous avons fait un nini, nous avons fait. Au moins ils allaient bisaler là. Ils allaient bisaler là parce que ils allaient couper ça nini. Puissance ya kisi, composition ya kisi, etc. Mundela asali ya mundewana, mela ngondenge asali ya ngwana. Et puis, ce n'est pas tous les kisi qui vont donner mal à l'estomac. Donc, Kobank Sambaningate, seconda na mili comprimé, et sali l'estomac. On y a na traiteur. Ah, yangeza ka tonga. Na outi ebisabino que tonga, il faut éviter ça, ba hépatite zawana, etc. Et donc, il faut qu'on milingue. Vraiment, M60 est à ma casse la population. Ah, M60 est à ma casse. De la soutenance sur M23, mais M60. M60, Azali, na Katia Bissom Nyonso, Bakinoa Nyonso, Bazali Basoda, ya M60. Et l'ingé le bagui. Et l'ingé le que moral. Ils allaient sous référence. Ils allaient sous hôtel Moutou, Azana Bizali Malam ou le Nalanda. Ça n'a plus de référence. Moralité, et comment kaka bisale là, et comment kaka embouteillage, et comment kama nani azo sarango. Ce n'est sûrement pas le président. Et ça, bisomoko bakino, abatu bazo sarango. Tala sikoyo makamundenge est commis. Par exemple, tala ba inondation tuzakanango, okokutao, ba caniveau nyonso, ba tie ba milangi ya plastique et tout ça et tout. Nani a check milangi wana. M60. M60. Et donc, M23, j'espère que Azo Kende, mais M60, c'est l'ennemi le plus fort. C'est nous-mêmes. Voilà. C'est nous-mêmes. Parce que nous sommes bourrés de ce qu'on appelle égocentrisme. Ngai. Et ça, makaka soronga nazali. Qui peut bana peut il faut bailler bazwa quand même bomelo yo zolinga ka nyonso ebi makala les rosali non il faut préparer l'avenir des enfants. M60 c'est le plus grand ennemi du Congolais. Merci beaucoup docteur. Plus de 40 ans d'expérience en tant que médecin, qu'est-ce qu'il faut ajouter ou retrancher la médecine congolaise? Bon, qu'est-ce qu'il faut ajouter? C'est la conscience professionnelle à tous les niveaux. La conscience professionnelle, l'éthique. L'éthique est en train de s'effondrer par ces 3 M60 là. L'éthique est en train de s'effondrer. On n'a plus cet amour du prochain. On voit beaucoup plus le Mickey, plutôt que Bolingo, Bossalisi Abande. Et ça, c'est dans le serment d'Hippocrate. Malheureusement, il n'est pas dit que parce qu'on a fait le serment d'Hippocrate qu'il faut vivre pauvre. Ce n'est pas ça. Il faut respecter le serment d'Hippocrate. Même dans ce que tu fais pour gagner de l'argent, il faut le faire avec éthique. Nous avons, nous les médecins, tout ça qu'on jurer. Avant tout ça, nous avons c'est ça, pour nous que na ko salisa moto liboso ya boye. Mais malheureusement, j'ai honte de le dire, éthique professionnelle ezali lisusu ko conduire
médecine te et comme sikoyo kaka ba cop dommage vraiment. Docteur Chamala, officier de l'ordre des héros nationaux, Kabila Lumumba, directeur du programme national de lutte contre les hépatites et aussi ancien médecin directeur Angali Mandazala qui invité Nabisu Yalelo to beti na solo par rapport à la carrière naie azali médecin ningoyebi spécialiste en maladies des tubes digestifs, c'est-à-dire ba maladie ya kati, neto benga maladie ya kati, estomac, foie et quoi encore intestin surtout ya kati nde to solo la kinaina mukuse to comme na suka. Qu'est-ce que tu peux retenir par rapport à nyos on kati ba nako le bac il faut ba le bac kozanga koyeba ezali liwanda ce qui oyoki pasi na nzoto bofutaki ba paku poto kende classe to yekola entre autres la médecine to yokoli médecine sikoyo il faut bopesa biso occasion to salisa bino suko zali na pasi na nzoto yaka kotala ngai comme ça yebisanga oyo ozali nango ngai na kumona moyen ya koyebisa yoko ezali boye na kokomela yo kisi boye oyo bozo sala ya nzela mukuse okina na nzela bazotekisa ba comprimé ozali na diarrhée nazui tetra mais tetra oyokola ki yango wapi nazana ba amibe non zala humble yebisa oyo oza koyoka comme ça ngai munganga nazana obligation na yebisa yo que ezali boye na salisa yo l'automédication ce n'est pas une bonne chose oyo ko sala mana muninga ezali nécessairement oyo kosala yo te eza kaka ngape na yo keke boy eza gastrite kisi boy zwana mkisi wana kende pa ya non bilobela bisalela totika M60 yango. Vraiment. Merci beaucoup docteur. Et ça question pour la biso ko yamba na mukola lelo. Merci beaucoup maman ngape na sepeli mingi opesinga occasion na solo na bandeko na yebi que mituna ezali ebele ceux qui batuna comme ça tous ont la possibilité ya répondre na bango puisque oyo akotuna akosenga akotuna nzela oyo azokende abunga kanzela te oyo akobunga nzela nde muto ya tuna kate azokende kaka lubike ngai azali ngai. Merci beaucoup Ezaki Sengo pour la biso ya koyamba docteur Chamala Kashala Kongolo Pascal Victor Jacques analba ki bakombo eleka ki belé nous expliquer biso te. Mais eza belete ezali kombo ya bakoko ya bakoko nanga. Donc c'est presque tout un arbre généalogique. Na ba prénom ezali jour ya naissance ozali na Saint-Boy puisque c'est ça ba catholique. Papa na yo azaki na moninga na ye alingi vraiment apesi yo kombo ndengwana ba Victor Jacques tout ça et landani. Vraiment, merci Ezala question pour la biso kozana et na PCP merci une équipe technique nangai Florent Okita pardon les maestros ya Bundara s'il s'agit il y a quoi installer plateau à Bukanarate en tout cas je salue courage nawana ya monde pesi na ba Enoch Mafuka le Lopez Samuel Rabi également. Merci Nabino Nyos, on a PCP, merci à mon directeur technique Gelor Mouya, c'est lui les papas Nabango comme on a aujourd'hui, les maestros également. Merci également à Mukolo Masolo, c'est Maître Malou Abili Cléophas, c'est lui le responsable de la FM Télévision. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, Ndeni Boulanda Kibiso, Tukutani Nambales. FM TV, Maloua, Fondation, Radio Télévision, autrement.